Bonjour, 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 bonjour. Ba ope écoute ba on a ba bonsoir, écoute ba on a ba bonsoir. Ba mbote na bino ba mbote ba landi ya Sylvie Mode TV. En tout cas na ye na lomba na ye ko betela bino du solo. Bandeko na ngai botala makambo na mokili oka ndenge ezokendele bandeko. Video moko ebimi awa kaka siko ebimi soki na Noël, soki ebimi na bouton Noël, soki le 24, soki nini ka ndenge ezala na ndako kaka bobengisi bato baye na kati ya ndako bamusu baye pe na ba whisky. Pardon, papa moko alati kilote ya jean na chemise à manche courte. Asimbi ba masangane na maboko akomela bazana mwana mwasi wana pe asimba whisky ya Jack Daniel bazako ye mwasi wana vandi na kiti papa nazo binela ye talaka mwasi on pesa tiki mo mipende pe libanda bazo lakisa ba masanga ba whisky na maboko ba chekutu na mesa te ba ko simba ngona maboko bandeko na ngai bameli tala siko video yo moto kendeki na esengo bo sala ba video ba snap bozo monana e komi siko na tango papa wana sikoyo alangwe na masanga tellement ame nayebi te eske eza nini omeli masanga yonde moto zo gérer masanga yonde moto zo tia masanga na kopo oakomela mais siko masanga lekilo na esprit masanga lango siyo bandeko na ngai botala nini ekomaki ya soni ya salité congolais. Vraiment makambo to boite coûte eza partout mais quand même pourquoi ko filmer mutu alangwe masanga tango akota ki azalaki bien bozo sala ba snap mutu vraiment meli masanga baloli eso pe to kendaka na esprit nini ko mela masanga koti na bongo ekomi lokola soki ya fresh soki eloko nini après ebosani yo makamu nyonso osoko yeba sute ke oyo place oyo toilette ezalaka nzela oyo nakende kokisala ba pipi nanga na toilette liboso ya bakiti oyo batie bandeko bavandelaki na ba corona oyo toza na bataya ba covid bandeko na ngai tala peza papa ya ndenge wana ingambe ya mobali ndenge wana aza na valeur atiki soki bana soki pe na bali te soki pe abala soki pe aza na bana akobimisa pipi na ye vraiment akosuba likolo ya bakiti oyo batie wana vraiment bandeko eske eza normal baza pe kofilme pourquoi kosala makambo abo yango na mokili secret kozala sute tokozala so na likambo so en secret peut-être okweki te na biso bamosusu oyo totambolaka ta mosusu na velo na oke na velo na nga na nzela ya des fois mona pe mwa ambiskali po bato kutu oyo batambolaka pe ya des fois bakweyaka pe mona pe abeti libako mona pe akwei maza na makolo mibale me nga na velo batindikaka nga ya des fois mona nyati mwa libulu to nyati mwa erreur moko boto pine moko esali omona pe okwei donc soki pe moto aza ne pe pembeni wana abandi pe kofilme yo iya na babiloko mosusu eza te public emona po toza na bana bakoko bato nyonso bakomonaka bamakambo ndeni eyokoleka vraiment eza mawa mingi donc eza mawa na regrete bandeko na ngai papa wana meli masanga koko azalaki pe na esengo na ye masanga simbika na maboko kaka boye akobinaka na kati kuna talaka ndenge ezalaka sentiment masanga kwa pe mwasi pe pembeni so pe basi bayaki ebele po tomonika na kati ya video wana ebimi kaka bango mibale mais ntango bakofilme ye ntango masanga emeli ye pe ameli masanga ntango babandi kofilme ye sikoyo azalaki kaka ye moko akobimisa mpenza biloko vraiment ya pauvre père akolakisa yango vraiment boye donc akosuba bato bakofilme ye bandeko nanga oyo asali makambo wana aza nani eza pe na bar te ta mosusu na bar moko monene bato bayaki polele ezalaki na kati ya ndako nde kati ozalaka ba occasion de rien obengi bandeko na yo boya to filme boya to mela to sala boy mama ndeko wana azwi penza moto asa meli akomona mokili akobaluka mama nanga mokili oyo nzambe mokili makambo nzambe tookende wapi tosuka wapi Seigneur Jésus oh makambo nini oyela biso na mokili oyo nini kaka nzambe tookende wapi na tango ba coronavirus oyo lokola bapekisi babare komika bakata ndako kobengisa bato mpeza obengisi na kata ndako aye kosubilo na bakiti
aye kosubela yo na bakiti no vandisaka bana, bakiti no vandisaka bapaya, bakiti no prielaka muto awuti libanda aye kosuba volontairement donc akoyeba pe susu te mais aza kobimisa bambiaka ta na ye akosuba likolo ya kiti bongo tala pe masuba masanga ndenge ezalaka tala ebele awa ekata eyokokata te bandeko na ngai mutu pe afilmaka azwi kaka bilili wana afilme donc afilme na nde bazalaki siko mutu asali kaka yango dans lobby ya makambo vima tokosuka ti wapi donc tobanda kotambolaka na biso kaka boye tobanda kozala kaka boye donc likambo nyonso kosala kaka pan erreur kosala te kobima te na porte boye te donc nazoyeba te est-ce que intention nini tokomi nango na mokili oyo babiloko mosusu na ere omoni ke ndeko moko ayaki mpa na bino aye koseplisa bino moi erreur osali kaka te en tout cas babiloko ozosala eza bien te toilette yango kaka ndenge akosuba bongo bokesukisila ye na toilette bino botiki mpenza moto akosuba likolo ya bakiti botiki kaka bongo bo mosusu bakimi so mpe bakimi mpo namonaki rideau wana akoningana vraiment makambo nini oyo vraiment makambo nini oyo bandeko na ngai makambo nini oyo toomona na monde entier oyo ekomi nini meme nga nde naza boye nga mama Sylvie Mode nde nga naza na nga boye nalingaka moto alangwa te tokoki kobima na biso tomelima masanga wi biso nyonso tomelaka na biso wi mais edepase te oyo ekomi soki okomi kizengi masanga soki ekomi okomande olala awa tokomi awa kiti oyo kotelema susu te vanda kaka wana banda kaka kosala pipi kaka wana epuis masanga ngo nakambwisaka ezangisaka mayele na masuba mais soki ekomi na posa toilette omona kolukula okoma fo okende kaka na toilette nayebi te soki motu mpe amela masanga misumbeli amisubeli nayebi te soki ezalaka namonaka la majorité kaka komisubela namona nde masanga pression nde balokango lokola na masuba omona masuba vraiment ye okoyeba teke masuba o ndenge ye afo nakende boye nakende kobimisa masuba ata kuto moni ke oui masuba eleki na komisubela nanga na bilamba mais kende ta côté ya toilette misubeli na wana pour vika à côté bato bazate hein siko yo peso tomona ke oui mayele yeke te fona bimisa babord na suba libanda siko ko bimisa babord ngo libanda ale oya ko suba likolo bakiti na kata sala bato na kata ndako bato oyo ba memi bino ba invité bino ata kuteza na bar te ata kuteza na nini te mais ndako bato bakiti ya bato siko kiti wana ezuma suba bo sande bo changa likole ponga vmande na zabo muta langu langa masanga vmande to zabo toko banda na biso masanga to bani na biso ko mela mais mutu kaka oyo azaki alangwaka masanga perdaka connaissance na ye wana mpe na linga te nakobimiso vraiment na ndako ke oyaki mpe olangwa eko na bimiso libanda kende po tomona bantu mosusu bala obengisi na kata ndako na ye mpe akolangwa masanga mona ye mpe na kata akosanza vraiment na lavabo place bobroselaka mutu mpenza obengisaki mpe na kata fete ya ye yango fo kozala na balimite yango kaka bapekisi bamakambo yango nyonso telema masumu mpe eleki ebele na mokili oyo bamakambo mabe dans monde comme étouffé mituka banini kotambolaka butu moi bachauffeur kaka nakende kaka komela kote nini bamilinga mpe eza kotufe mokili nyonso eza koyanduka yango mpe kaka makambo nyonso mpe baselimite yango tozala na ta mwa boye mpo makambo mabe mpe eza eleki miki ndumba elekaki makasi bamakambo nyonso baekobo makambo ebele nyonso esanganaki na kati ya mokili. Peut-être ne ba Covid c'est yebo peut-être ma camus besoin de diminuer peut-être peu ma somme peut-être au moins que corona on t'a monsieur ici ah bah le 3e degré bimi hein na regretter pe na vidéo na balanda Sylvie Mode na regretter fa ko na tcha direct pour bande ko ba benga mais na temps vraiment ko tcha direct yanka na yeko betaka li solo ba o ba ozana chance ko yoka li solo o partager vidéo o bande ko o nde bazawana bango yeyo penza bako bina na olakisa bino video mais côté kuna oyo abimisaki bambia kata na ye wana na kolakisa te bandeko na ngai wana na kolakisa te na kolakisa kaka côté kaka video oyo babandi tala botala makambo botala bazomela tala esengo bamasanga moi ça masimi ba whisky mobile yango ye wana na ebite so pe baza ba congolais et so pe baza ba nani on dirait baza ba congolais te
omoni donc tokolakisa biloko wana te bandeko na ngai botala makambo botala makambo vraiment mutu wana donc abandi kosala pipi yango mpe ewumeli nayebisa bino ewumeli donc ezwi soki basegonde soki bakombe wana soki 1 minute so mpe ndenge nini ezwaki wana bandeko na ngai eza mawa mingi me bato yango lokola na monde lokola baza bakongolais te nayebi te me bakongolais mpe bazalaka mpe na makambo oyo mpe basalaka mpe makambo bo mpe bazali yango bandeko na ngai nga Sylvie Mode naye kaka kopesa conseil quelque soit ata masango tata omela yango moko ezalaka na limite omoni mpeke wi omeli mpe masango ekoki nango otiki na oti odimine na yo po nga pesa biso to ba ope to zaka ba grand banda ko pa nga Sylvie na ba no mela masanga tam to ba no mela masanga na zaka pa mo meli mais na bosa na nzela na nga wote na okay na venu nga na ko sala ba bêtise te on a kata velo na bana ko misubela ka ba nini donc eza obi okoza na mbongo ebele okoyi koza no boss de boss mais soki o se respectera te o melaka masanga olangwaka valeur no ekozala te masanga vmezaka bien nango foza na limite soki kaka olangwaka okokoza ozwi mwasi aza na mbongo aza na nyonso oza mobali moko boga oza kitoko oyo nde mababa bizarre sisi nyonso eza yo papa mais soki ka omelaka masanga même mwasi wana aza na bana na ye liboso ya bana na ye même kutu papa na bino soki amelaka masanga olanga bana bakosepela no te bana bakosepela no te babanda okima yo yango papa poni boye papa poni osala makambo boye papa tika kosala boye bakolinga te yo papa oza wana kaka omelaka masanga olangwaka osalaka ba bêtise po kolangwa boye oya kobosana soki oza papa oza na bana ba jeune fille obiki komata na mbeto ya bana oki kolala okomata mpo na niveau masanga oyo ekomeli oyo ozokoyeba kutu teke ndenge naza boye fo nabimisa make nakei na toilette okoyeba te okosuba na ndako ya bato babengi soki mpe eza ndako soki mpe eza bar babar ekomi kaka na kati ya bandako soki mpe eza baekolo na biso mpe te soki eza mpe baekolo ya bato mosusu soki mpe banini bandeko na ngai tokosuka wapi eya malamu te na bata oyo baka kopekisa bato basali te ezala so ebele te bakorona ekomi ebele baalikole banini na kati ya bato entourage bongo oza kobimisa mpenza masuba nani esala nani basolo wana nano na miso ya bato oyo neutralize nano bato apo bandi kosuba epuis na bino mpe bato oyo bozofilme vraiment soki mpe eza na biso bakongolais te eza mpe na bato mosusu biso moko mpe tozalaka mpe na makambo ekomi kaka likambo ke kaka kofilme ekomi kaka likambo ke kaka audio eyokani donc tokoma kutu kobanga soki moto vraiment bozalaka mpenza contact abengi yo vraiment obanga ntango mosu azopiege ngai ntango mosu nde nasola boye akoyoka voilà vraiment yango nayaki nayebisa bino mpenza naye kobetela bino lisolo tokeba mpenza bato bamelaka masanga balangwaka yo vraiment moto omelaka masanga soki oyebi ke okomaka na degré oyo en tout cas même esalamela yo nanu te oyebi déjà masanga ke omelaka yango obosanaka toilette ya kosala bapipi vraiment ndeko na nga zwama mayele zwama maîtrise masanga elangwisa yo te masanga emela yo te yo nde moto osomi masanga pourquoi masanga ekomi so zoba po boye so komi déjà boye ozosuba déjà liboso bakiti seke okomi déjà zoba donc ozo se retrouver sous te voilà vraiment eza passe mingi bandeko nanga bandeko balandi Sylvie Mode namonaki mwa video oyo yango na ye yango vraiment topartage na bino vraiment soki oza na motu moko azalaka pembeni na yo amelaka masanga perdaka obi aya kosanzela yo na batoilette na yo obi aya kosanzaka na balavabo na yo koyeba te oyebika motu ake sokola maboko moto na kati ya ndako bengisi bato ya fete oyebi kaka ke te nde toza boye fete ezali awa bato bazokende kosokola maboko okomona ba moto mosu akende osokola maboko awumela oyeba te ake kosanzela kaka place osokolaka basani azwi babandi kotota yango mpe azokota mpo eleka kaka mbango yo okasi azo bangenza fufu kaka oyo esalaki nzongo ya fufu peut-être yango nde esali nzoka bisanzi mpo bisanzi mpe ekomaka mike ekotaka ndenge ekendelaka te ebimaka ndenge ekotaka minene ndenge ebimelaka ezalaka ya mike mpo ani bapaya oyo otondisi na ndako obengisi baya komela banini yango soki omoni kaka mopaya moko bazomela masanga na kati ya ndako na langwe bimise ya kende soki ezaki nui blanche soki bosali soki nui ya butu oyo te ndenge ezalaka babutu moto alangwele nayebi te na aire wana soki omoni kaka alangwe vraiment na mundele papa wana akomi
ako suba azo ko zonga sima ako baluka boy ako sala boy peut-être pardon ceux qui balali c'est peut-être akolala po ba makambo eza ebele mais biso ana ba mboka na biso ba ville na biso pesa o mona ba mutu biso pesa mona obengisi ba na ndako ayeko lango na ndako na ayeko lango na ndako ale akomi ko sala buzoba volontaire. Pourquoi bandako na bango ba yeba ba bosa yango te siko muto bengisaki alango asubi siko bon mpona kobomba ka secret mona na te mokile yalanga na te bato bazo actualité te bo filmer te bo bombi kaka te bo tika bo filmer te bo tika ka bongo bo pekisi te a pla kosuba te bo toyebi ke bo bongisa bo kopangusa mais bo longole wana ale bo ke ko cheta kota toilette ke vanda na nukuna po vanda po to mono langwe bo vandi se pese moko alala soka linga suba peut-être bo bimise bo ke ko tika e to en tout cas vraiment ils a passé hein ils a passé na sepe na vidéo o tamukete hein bosu bo filmer ye poto yeba masanga bato mi balango ka vraiment ba koma en étape yo oui biso mo to mona ngo to zana ba frère ba ndeko musu be bo bibi ba bo kendeki bien peza bo ponga ko na linga muta lango raté nga peza mela masanga zala mayeli ponga mo pe na melaka mais tant to bando mela po siko to mela rasu ne to bando mela te o mona ka e koma ka ya ko fiba ata tant to mela ka ba masanga o mona ke oui moi lo yenge peza koti mais ko bosa na kota masuba te okene osuba liboso ya bato makiti ya bato vraiment bato bazokota ndako ya bato oza mobimba boye oza mpe koko te ta mosusu ba retard ya mémoire oya beza jeune vraiment boye vraiment ozobina baye na mwasi yango mpe bozalaki pembeni wana akotala yo te soki mpe aza sheri no soki mpe kaka ndenge ezalaka kaka mobali amoni mwasi ale aza kodiumbula masanga mpo ayeba ndenge na kolobela mwasi wana ezalaka te na regrete nango makasi en tout cas balandi ya Sylvie Mode vraiment bandeko na ngai soki bomoni bato apembe na bino bamelaka masanga boye balangwaka bomeka na koconseille bango bameka na kotika te me bameka kodimine po masanga mpona kotikisa yango bato biso nyonso mpe tomelaka na biso me moke kaka omoneke ete na omelaka biso tuma mosusu ekoma kosuko omelika mobimba motu pasi donc masanga se senga beza abandon na nzoto tellement tomelango trop me babuzoba wana rien si tu dis que ma sanata muso eleka ta muso mo vitesse mo place zo kede toi keba toi moi mo ndam eleka ni na nzoto kaka iko boile mo kabongo te na miso bato bana ko suba bongo vous êtes capable pour matipe na bise ye makasi zo suba na kopo po o komino pe ko suba na miso bato bimisi pe zo suba po pesa na mona opele na mondele moko pe be sele ba auto ba feste pe na mona ba verre ka minene auto ke ndako to melela ka wana mondele vma bimaki na verre ka moni moyen te na kati ya metro biso to be yango uban na kati ya metro ba to mona mondele vma ko azwa penza kaka ba ndani na epeza bimisi penza akosuba na kopo wana kutu sava mpe kutu paza na peut-être tena kopo abateli ba pipi na ye ekoela bateli batu banyatango lokola déjà ils arrivent na métro azako ke de banda na comité c'est bon peut-être baluki na eboya mi balusi penza ko passe l'équipe métro ezo komate kutu ezara lokola kutu kanga maka lokola kutu embouteillage moko ezalaka na kati ya métro lokola train moko ezalaka liboso kangami après ce que moi to kenete minute wana donc passe l'équipe heureusement mi yebelaka peut-être memaka on a projet ke lokola na sina bandi déjà ko suba tika na mi na iloko peut-être ko zonga na nzela abateli po sikoyo ekoya koya tena ba cc wana kutu peut-être ça va un peu maga subi na miso bato mais pour faire battre les loko ndani ya mi bebisa te asuba peta baluki nae mais yo pezo ko yala ngasa peza boza ko yala ngasa ba bord nyoso liboso bato ba ko filmer yo siko tela bord ndenge samwe en tout cas eza mawa mingi baladi nyonso ya Sylvie Mode vraiment esali bien te bandeko yango na ye koyebisa bino donc bandeko nyonso bakozwa video oyo bazake baza na babato bazalaka pembeni basalaka bamakambo aboye bamelaka masanga elekelaka bango mayele diminaka botia bango conseil bopesa bango conseil boyebisa bango ke en tout cas bodimine botia komela masanga ebele po masanga esalaka boye bapesa pe conseil ndeka biso basi pe tozalaka pe so po boti pe ekoma pe na air moko pe bakombi opesa conseil te salaka boye eloko ezalaka na conseil soki masanga ezolekela yo mutu ozoyeba su makambo osala te bapesa yo conseil po dimine po eza malamu te oyo eza biloko ya soni eya biloko ya soni vraiment oyo eza biloko moko ya soni vraiment siko bana no bakomona famille na yo ekomona bandeko no bakomona babiloko ya boye pesa oyo osali
ezalaka te. Voilà, bandeko nanga makambo nayebisa bino mwa information oyo nga mama Sylvie Mode nazwi yango oyo yango vraiment nde nayaki mpo nayokisa bino yango. Vraiment na regrette mingi mawa mpenza. Yango nayaki mpo nayebisa bino bandeko nyonso oyo bakoyoka yango bapesa conseil, bandeko mpe oyo basalelaka bamakambo, bandeko nyonso oyo basalelaka makambo oyo bomeka koyoka conseil oyo mpo bosalela yango lisusu te. En tout cas natiki bino. Voilà lisolo nazalaki nango nayebisa bino yango oyo. En tout cas nayebi ke bato ebele bakosalela yango ba analyse na bango, bato mingi bakolobela yango nayebi ndenge nini ekozala te. En tout cas natiki bino ba bonne fête na bino. Nayebi ke lelo toza mardi ya semaine ya suka ya 2020 okota 2021, donc na vendredi nzamba batela biso nayebi ke déjà bateli biso azokomisa biso malembe na pesi bino ba meilleur veye ba Noël c'est leki na pesi bino ba bonne année tozaka toujours kata semaine yango. Donc nzamba batela biso abatela pe bino mabota na bino nyonso. Tokutani bongo na la prochaine. Bye bye.